remorque c'est euti matadi na conteneur oyo eza mopanzi kuna frein esilie kuna nde aye kotuta voiture oyo epanzani awa euti na mboka Lovo na village Lovo toujours na secteur ya Kempesi ezalaki na bato na kati 7 personnes donc 6 clients na ye chauffeur mwana moko nde akufi wana ya 17 ans d'âge ya mwasi abanda koya mpona classe ye nde akufi na bamisu bango nyonso evacue bango baza na hôpital ya ine nde tokoyeba kuna soki toke kuna toyeba eta na bango soki ndenge nini atuti wana atuti susu voiture oyo ezali awa voiture oyo mosusu ezali awa atuti yango atuti bis ya euti matadi ya monene ya transport oyo elongwe deja eke kuna na biro APCR alongwe atuti aketuta akesokisa na bis ya transport oyo euti na marché frontalier. Alors